aya na idée tangela biso ka mutu moko kasi po baze belé tangela bana poto bana monde entier bana émission news de kin car animateur moko o penzo yo ndimaka na ba animateur nga na ndimaka idole nanga eza penda ekokota ekokota penda mutu aya na vitesse nga na bomoni bana kin bana poto partout Angola bozo talanga lelo na kolobelo koyo na kini na bandi be émission te bino bozo bato liboso ko talanga yi nazolo baboye ekokota azaki animateur moko azaki na vitesse à makasi malheureusement ti lelo aboka ka soso te bomona boye bien ke ba opérer gorge ekokota oya 4x4 tout terrain oui ekokota azaki na vitesse nga na za nango lelo bomona tango na ba fikini libo ba vitesse wana Bill Clinton azobuaka na flèche ingeta ezui Kongo tozo banga te ye moko asengaki na papa na ye biso tout toza bana mutu wa mbuji ndenge naza boye nazaka na usiki na nga moko depuis brigade Sarbati à Longwa maison mère à côté penza animation et lali za soki balobi bongo eza ya solo te Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés. Voilà, bonjour bana poto, bana monde entier, bana émission News de Kin avec moi Betty Masengu, votre présentatrice préférée. En tout cas, bonjour déjà à vous et vous êtes bel et bien dans votre émission News de Kin, donc l'élo émission Oyo, ils en a bilingue, moko, bana poto, bana monde entier. Je vous assure, hein, vous ne serez jamais dessus dans cette émission d'aujourd'hui. Hein, parce que tu m'aimez une surprise moune, les apona bino, bana poto, bana monde entier, bino bolanda émission oh, depuis les États-Unis, depuis Suisse, Angola, partout, depuis Hollande, depuis Londres, depuis Paris, partout bolanda émission News de Kin bo benga Betty Masengu émission alléluia ça vraiment émission moko surprise pour Nabino donc juste pour vous faire plaisir et déjà merci à Papa Dave salutations à vous merci pour les images salutations également et merci à celui qu'on appelle l'ingénieur Raf Ngindu depuis les États-Unis hein, notre boss hein, salutations à vous là où vous êtes et je pense également à Timothée Piana Serge hein, Christian Mbouyi on a le barabadara mi balé na ista awanakin donc mbote belle place bozali bana poto bana monde entier bana émission News de Kin na www.congopromotv.net émission ozo pesa bino bilengi émission pesa rabino ba news ya ba musicien ya bato même côté à théâtre et ya mbela rabino ba artiste musicien et ya mbela rabino ba artiste comédien donc rien à dire rien à commenter et déjà lelo dès tout à l'heure que émission à Lelo les émissions moko surprise hein to yambeli bino un grand animateur au sein du groupe cher de Weranson Igwe de la Forêt Weranson ah donc Wenge maison mère animateur à Mounen oyo a Kangi kin o a bougé même kuna en Europe partout même et donc monde entier mobimba. Non, et puis, bino bolinga émission News de Kin, je tiens à vous informer que awana kin on a l'équipe une émission té. Bana boira qui crie na na satellite, aleka na une émission té. Azakaka ya robata mais to landi penda bisika bomba mi penza ko na kata siège bisika azora ba inspiration pour le receper sabino ba fan ya Wenge musique maison mère ya Igwe de la Forêt ba fan no bolinga kaye moko pe animateur mais na kolinga bo découvrir ye na single o basala ki satellite ha boyo kanenge abwaka kinenga pesaki bilengi après trozonga bomonaye to betanesco masolo parce que ba nouvelle les belé oyo ezole kana kati ya Wenge musique maison mère suivons ces images et on se retrouve juste après voilà c'est parti. Et voilà, merci beaucoup à Papa Dave, merci beaucoup à Timothée Piana Serge hein, pour ces images. Bana poto bana monde entier, wana boti kolanda animateur oyo a bougé kin, a bougé bino kuna na poto, même en Angola partout dans le monde entier na lo baraka kaka que pour émission la namara partout dans le monde entier mingi mingi pona bino bana poto. Et donc liboka
Liboka nanga ma maman va tout à pondu. Voilà, donc c'était pour vous faire plaisir et déjà tozanae awa mutua mboji. Bonjour. Bonjour maman Betty. Bonne santé. En tout cas vraiment santé za pepele, santé za pepele. Santé à maison mère. Santé à maison mère, tout ça toujours grand complet, tout ça penda pepele par la grâce de Dieu quoi. Vous avez na maison mère? Ou bien au longo maison mère? Non, dans na kata maison mère, na longo jamais na maison mère. Mais ozomona na te bonenge nini? Mutu ambuji ozomona na te, mutu ambuji ozomona na te, eza nini? Yango tongi to yeba, est-ce que ozaka na maison mère ou bien ozana on a parlé mikolo? Wengeza nzete, weraza mosisa, wengeza nzete, aigwe, makase kauke kwei, weraza musisa, etape kauke bukani, igwaza musisa, bande kombumeteli tolie, wera tikali musisa, liboka ya pondu, mutute yambika, Beti masengwe bana balembo liboka bayoki bileng bru liboka nanga libo elengi ba mama batuta pondu epise na kata liboka soye na banzi bana poto. Voilà, en tout cas tombe dans maboko poto ningani quoi. Voilà. En tout cas vraiment nazali toujours nazali toujours préparer album. Oui. Ah on a kini émission dans na bandite bana poto. Bozui grâce penda rotalanga na internet. Na ba télévision akina penana na bandite pona nini naza na temps mingi ya retravailler nano naza na temps ya loba mingi te naza na temps ya retravailler na bandi ke bato tout ba rotala ngai naza na posa soutien bo soutenir ngai liboka naza na kata orchestre maison mère nazo travailler album Flashing Geta nebi ke Sarah Kalaki na États-Unis azo tala Sandrine Dala en tout cas na ko décevoir binote voilà naza makasi album ezo yande sika na ko lakisa bino bao nyonso bozo yoka na ebisa bino déjà ke wengeza nzete weraza musisa donc musisa tango ezana no donc eloko moko te vraiment na pesi mbote na ye moko le roi de la forêt patron na biso azo gérer biso na pesi mbote na batutu ADT akimpui ba biro na biso nyonso bienvenue tenta papa Monib vraiment o bazo sala ke orchestre na biso ezala toujours makasi en tout cas Nazali. Voilà, en tout cas, boyoki mutu ambuji liboka. Alobi que azali aza toujours na maison mère, bana poto bino to bonero loba. Mais azomona na tengeneni mutu abeti penza single au satellite abwaki liboka, mais azomona na taebisi bino ki aza na maison mère. Malgré ta na kina na bandi be mission te po azana nu penza na kati ya donc maki quoi po bimisa vraiment force nae na ingeta ezui flèche ingeta okala tezo bima borozwa programme kaka na émission ya lelo news de kin auto yambeli bino mutu ambuji mais bana poto bana monde entier mutu ambuji ebele oyo ba découvrir yo kaka na epa ya wenge na wenge musique à maison mère pa ya Weranson. Est-ce que outaki quelque part parcours na ozana ndengeni mais quand on kobeta moi histoire na yo juste pendant quelques poussières de minutes pour na bateau bazo landa yo l'émission na biso ya lelo bazo moi idée non bana poto Angola États-Unis Londres partout bazo talanga na minute yo en tout cas mutu ambuji Israël mutu ambuji ngana banda musique na ngana Kasai précisément na Chikapa bana Chikapa bayebi nde place na banana orchestre univers des stars ya lino mokonzi alors na kobeta festival moko yaki ko salama et sengi ke ex patron na ngai kota kala na lungwa Adolphe Dominguez aya ye ozwangai to ye na eti na kini en tout cas ezalaki bien na travaillaki na salaki musala na ngai bino moko boye binenge zalaka kaka et yego senga ke na koma siko pa ye moko big boss Levier Musisa donc o asimbi yango bokaki na lelaki na bi wengeza nzete wera za musisa mais ni sala ki olongwa pa ya Adolphe Dominguez Tata Mobich lelo to ya redécouvrir pa ya Weranson non moni lelo o nyonso ezaka clan wenge eza toujours muziki tozo sala toujours pona ko sepelisa ba fanatique ezali na ndenge ya mabete ezaka batande ndenge esengaka en tout cas ngai na ye ba relation eza penza kitoko en tout cas nyonso ezalaka bien eza pena na ndenge ya mabete. Voilà. Mais na olinga omeka no zongi sana nu bana poto bana monde entier tango zalaki no pa ya
tata Adolphe Dominguez oto PCP bambote hein moi cri moko beta côté kuna oyo ntango zalaki kuna so yo moko kaniso ba cri on beta rango kuna ozongisa bango na image ya wenge tonya nayebi ko beta ba cri ebele mais ponaka na ba cri wana obwaka wana moko kaka Agneau Israël Agneau Dominguez Habitu Munsebele Israël Habitu Munsebele Dominguez Agneau Israël Yoli bundu tika monoko na yonda kala konda pona nzala te bomanga yayo Voilà, merci beaucoup. Donc là, c'était pour vous faire plaisir. Fan émission News de Kino avec moi, Betty Masengu. Fan news au bolinga émission de partout bana poto. Ezaki pour nous sepeli Sabino Kriwana. Mais le lot comme une maison mère. Au côté de maison mère ndengeni. Pour Toyo Kakayango, pour na kota maison mère ezanzaka ve. Donc ezali panangu bato e karambala au côté maison mère et puis accepter pour maison mère azan ba animateur rebelle kuna na kati yo ezaki ndengene c'est qui facile pour oya ko intégrer groupe wenge maison mère ya Weranson Igwe de la Forêt. Non maman Betty ezalaki facilité omoni eloko nyonso eza pasi surtout ebandele ezalaka pasi wenge musique maison mère na koti yango na PCP mbote na chef d'orchestre na biso Papi Kakol Sebondo ya machine parier nde salaki penza ke ngai na koma na wenge musique maison mère na kota pe ba demande na senga ki ndenge zalaka kaka ba fanatique ya wenge musique maison mère par la samba bandima ngai ba image mokile tala e go senga ke non ko bima na ngai zalaki pena na Fikine ya 2011 bana Fikine qui ça tout et comprenant que non en tout cas liboka il faut pas passer espace na boujaka batu na yaka na liboka batu tout bazalaki d'accord na kata Fikine et yangonde pour ça ki ngai lelo na koma na maison mère pour na sepelisa monde entier na sepelisa bato tout balingaka maison mère en tout cas ezalaki pena ndengwana voilà mais tant oya ki animateur bazalaki mo ibele hein na kata maison mère animateur bazalaki belé est-ce que bayamba ki facilement oui Papi Kakol azane drummer to PC bambo te chef d'orchestre mais ba animateur pour le bi ce qui moko aye on aime souvent ba zuwa moko ekota na kati est-ce que pas na eza ki ndengo wana te non ba animateur ta na kutaki na yaka penda ke na fandaki ba malewa tout tango ezo beta ma déjà na zalaki déjà ko fanda na zo zela toujours que no tang ngonga nange koka pona bima en tout cas tout mais zalaki te pour moni maison mère yango eza on maison blanche maison mère ezali compagnie oyo chaque jour ezwaka kaka bato basalaka toujours mais senga capacité ya musala ya nde kotisa yo ya nde ko luka ke ba respecter yo batiki lo espace en tout cas ezaki facilité mais à partir ya Fikine tant na yaka na foire na wenge za nzete liboka donc bato tout bazaki d'accord moyen na zwa susu mulunge ezalaki te et pesanga nzela mbala moko en tout cas na pesi ba fanatique tout oyo bandimaka ngai o bazana kata kina miso bazana ba poto o bazala ka période nga na bima o ba soutenir ngai pona bima na sala succès lelo en tout cas na pesi bango ba mbote place bazali ba o tout bazola na Angola partout ba Pedro Casador Joli Niwa Mathieu de Paris Papi Mousabou en tout cas ba tout o basala ki penda ke non liboka na zo place surtout nga benata on a bandé émission na kin na za kolobaka chiluba wana na uti penda ka sa isika mais lelo c'est toute la première fois bo ka penda na zo beta penda lingala boye tanga na ke za yi penda ke bana betu bonso mama beti betwabo mutu wa mgushini ngamba nkweo donc wera sono munga ngata bo kunu leja ke talawa ni kimu photo ndini mudimu bana betu ngambulu ishai nyinke ba suchete ni sucheto ndimu maneke animation edimi vitabunyi nini wenzela mudimu bwana bonso no sanka mutu wa mbuji memeo mvunu wa mbile ne kwetu baba mani nzolo wende na uli ali muswaso bweno kwamba ni mema ni mushuko kuchika pa mulu kunweku bwa kuje muswaso ni mujinzolo eyo mutu wa mbuzi bataba ndamba bangele chirbyalwenyi donc bangele chukota donc ndi mutu wa mbuzi bataba ndamba par mvunu wa mbile na kwao donc vraiment
ndimuno la bon bana beto bon beto abwe beto abu et yo donc wana zaki pour na rosepeli sabino apesi message na ye na chiluba donc na munoko na epenza kwa wa bota mala ngobisika uta mais alobi ka comment oloba ne pe lingala yango lelo tozo bete émission na lingala bana poto bana monde entier bino bola na émission news de kino na www.congopromotv.net depuis les États-Unis sika yemoko l'ingénieur Raf Ngindu azali quoi donc tozo continuer émission na biso mais eloko mususo nouvelle ezo panza na balobi mutu ambuji depuis brigade Sarbati à Longwa maison mère côté penza animation elali na ebité attends que yo moko penzo sana wana mutu ambuji donc liboka oloba nini non eza solo beza lukuta eza soki balobi bongo eza ya solo te parce que maman Fleurette molonga ni ya papa Guy azoyeba po wana za pena mamo azaki koyeba ndenge nini makambo ezokende omoni tant na lobaki wengeza nzete wera za musisa elingo lobake bato wana tu obino boyebi bana poto baza betape eza na mutu te do wenge wana pena mutasimbi yango c'est le roi de la forêt na batutu ba vie moni ba papi kakol bato basala ka makambo ezala donc tant wera son na nanu musisa ata mbonge ningani ndenge nini jamais makasa sike kobotama tant on a boaka cri wana eza lisese on lobaki bana kin il faut na longola pena manette pena po eza ndenge wana wenge jamais tant le roi de la forêt azana non rien boye bake album ezo ya flashing etande boko découvrir que en tout cas pénitence on a vu na média bozo mona ngate naza concentré pour l'album na bino flashing etande boko comprendre que non mutu ambuji penda yeyo wana eza nango kaka te eza bon animation elalité beza kolala te animation elalité pour nga de pour na boaka liboka ti lelo bana kini bana poto album nanu ebimi te album ebimi nanu te bozela tango album ekobima bozo mona toujours le roi de la forêt asali ba featuring pour na relaxer toujours que non toza na préparation album makasi mais moi ba vie des ozanga te adete akimpui oso senti que eza bongo ba featuring wana ezo sala mais tango album ekoya ndebo ko découvrir que non mutu wa mbuji na siliki eza ndingo wana. Voilà, merci beaucoup. Moutou Abouchalobi, animation et l'alité. Pour Batoualobi, le roi brigade Sarbati, le roi maison mère, animation et l'aliment. Moutou Abouchalobi, avec l'alité pour Bazawana. Tant que Ouera son Nazali, Yazali Moussissa. On y a soit dans l'étape quoi. Voilà. Mais Moutou Abouchi, aux animateurs, à Mounene, en Bokanabiso, au Betty Pepa, artiste, à mon quoi, Miyaminene, au Bandipe musique, les lotés. Et puis aux Aepa, artiste, à Mounene, Ouera son Igwe de la forêt. Ndenge otalaka na ona animation ba animateur boza ebele mais mutu ambuja ndimaka nani openza so talobi ke wa boire ka danger non moni bango tu ba travailler bien soki na lobi ke na ndimaka mutu wana eza mpenza eza yo ndimaka no mutu te ba non na ndimaka pena bango tu ba bosaka bien parce que eza na ba kuluto pe ba yala banzela ezalaka ka ndenge wana mutu asala avion aya na idée tangela biso ka mutu moko kasi po baze belé tangela bana poto bana monde entier bana émission news de kin car animateur moko openzo yo ndimaka na ba animateur nga na ndimaka idole na ngeza penda ekokota pena mutu aya na vitesse nga na bomoni bana kin bana poto partout Angola bozo talanga lelo na kolobelo koyo na kini na bandi be émission te bino bozo bato liboso ko talangai nazolo baboye ekokota azaki animateur moko azaki na vitesse à makasi malheureusement ti lelo aboka soso te bomona boyebi bien ke ba opérer gorge ekokota oya 4x4 tout terrain oui ekokota azaki na vitesse onga na sana ngolo lelo bomona tango na ba fikini libo ba vitesse wana eza biloko robe okokota azalaki nango allez ma koudile tata mama donc vitesse wana animateur moko telelo na Congo azanango les seuls moutons nga na ndima na vitesse onga na salelaka yango wana à part ba animateur autour mususu batikali to zoaka ba idée poto se compléter mais bango tout na lingaka bango liboka to retenir bana poto na émission na biso liboka oyo mutu ambuji andimaka ekokota donc le seul animateur oye penza so atalabi o aboire à danger malgré boire à sous te ban ba sala opération mais albi andimaka mais tozo kende donc to rappeler ekokota ya wenge BCBG tout terrain 4x4 donc à l'époque boyi ba biloko aboaka wana
Donc voilà quoi. Mais lelo génération la bino à lelo. Pour la génération à Calais, est-ce qu'on a génération à lelo? Génération le besoin moi belé quoi. Attends la maison mère, na BCBG, pas Fali pour pas faire rigola pas ya Félix Oisé quoi pas Kofi Olomide. Génération lelo animateur besoin moi belé. Na habité autant y a ta montouté hein. Génération lelo na minute yo vraiment Teresa vide. Teresa vide, il faut qu'on travaille ma casse, il faut qu'on bosse dire. Il faut qu'on bosse dire ba makelele tout ya ba animateur mike bazo tchaka ba makelele koloba non. Yango bomona ki bana poto ngana zo sala be émission te pona nini na tikitan natala. Balobaka mbwa ya mupaya bakanga na pondo limbondo. Eza bongo mbwa ya mupaya po kanga ye na mboka fo pondu ya limbondo penda pozwa ye. Na minicho donc na minicho bana poto rien Teresa vide. Teresa vide dans la génération penza donc elo côté mutu asa te quoi animateur monté. Eza bongo wenge tango ebimaka kala bayaka na danse moko cri moko ba orchestre nyonso ebwaka ngo ebuja mais ti lelo tozo mona te ke cri moko boye ya penda kete mais lelo penza ke na ba génération na biso ba liboka nde tozo na ba idée wana ke cri moko boko ya pe ke non kutulu kungu pende zui batutuko batutu penda bakoti na système mais na minute au terrain penda elo te elo penza te donc Teresa vraiment vite quoi mbutu trop génération ça na mbutu boulot pende za te ba message ba cri ya ba message o penda ke lelo penza ezate ba cri komi kaka kokima kokota cri penza ke non next lelo nga liboka na bwaka wenge za nzete wera za musisa saraka laki ayebi saraka laki mwana lemba na kati États-Unis ayebi tangu na bwaki wenge za nzete ezana batu musuba yeba kateke kombo wenge uta na nzete batu bayeba kate tanga na bwaki batu musuba ko comprendre que nzoka wenge ezala nzete ozo comprendre lo bakri moko boye ezo kotsa batu ezo lakisa batu makamo moko boye ezate lelo ba animateur bakri moko ezanga batina bakri moko bo ba message ya mikuse bakri moko ba polémique bakri moko boye donc ezana tamila ite lelo liboka depuis na bwaka yango bana poto depuis to bimisa ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que tu as bien na ba concert kaka yango mutu ezo régner na ba fête na ba mariage na ba anniversaire ozo mona kaka yango liboka ndeza toujours pona nini parce que ezalaki cri ya bien ezala message ya bien yango bozo mona nazo zo taba na poto nazo senga toujours soutien na bino tout numéro na yo pe numéro ba na poto bazo lela bazo liboka ndenge ni po ba soutenir animateur oyo ya maison ma ya Weranso. Bon merci vraiment ba na poto ba fanatique nanga tout Fleurette Weloli na kata Mikili numéro nanga eza na ba fanatique tout pour toza na kata studio tozo préparer bato tout balingi na bwaka bango surtout ça en tout cas numéro nanga ezali 00243 code na biso akino 89 50 58 59 224 on a numéro ya yemoko liboka mutu ambuji wana penda so ba bengi bazora yo moko bazoranga moko pona bato tout ba vrai chéri ya poto ba na poto na lela bino mabe maintenant na bandi be mission te ezali premier émission na banda na yebi bien que pona osepelisa bango voilà bato tout bazotalanga numéro ya ngwana album ezoya en tout cas bobenga ngai to solo la ndenge zalaka kala mingi te bozo bina déjà kala te na yebi bien que bozo ima déjà album e umeli bo pona nini te biloko bien ezwaka temps. Voilà. Biloko bien zoratan ndeka kayemoko lobi grand animateur au sein du groupe cher de Weranso de la forêt Wenge maison mère donc mutu ambujili boka lobi que asali ka émission ya liboso kapona bino bana poto pona na banane be émission na kinte olingo soutenir pour bana studio ba préparer vraiment album ko kanga kin e ko kanga poto ingeta ezui bana poto olingi ba bwaka yo na cri penza ko ba bwaki yo penza ko cri moko kangi penza obengi kana na numéro ozwa yemoko po ya ayamaka téléphone yemoko ozwa yemoko mutu ambushi liboka na 00243 89 58 59 224
4 wana eza numéro na ye moko mutu ambushi bokobeta masolo ndenge kaka elekaka kitoko na elengi voilà mais bakri nini obombeli bafan na bino ya maison mère bafan nyonso ya monde entier surtout bafan no bazosoutenir déjà bakobenga bengo na téléphone mpo bobeta masolo kitoko na elengi bakri nini obombeli bango na kati kuna ya ingeta ezwi ouais Mamadou Arisho motema bibi chamala puis Roger bango kutuna balobeli te po mikolo na lobi nazotuna ka question na lobi mokongo na libumu nini ezalaka munene bana poto wana mukolo ko bima na yebite wana ezane na flasher ka donc na flasher ka na lobi mokongo na libumu mama wetu masikini nini ezalaka munene wana penda na limboli yango te bokozwa ba krineti ba good afternoon everybody come on I took end to wash your body. Come on, how are you? Hello Igo, hello Ngiama. Wana mukole ko bima. Swengel boko sele mukabino nyonso na sebi sabino. Bana poto. Donc des gars mukole ko bima. En tout cas, mingi akolobeza te. Naza toujours bomonde na lobi lelo. Wezali première émission na sala. Avant na ko banda be émission akini awa, il faut album bima nan. Ndena koyeba ndeni na osala. Voilà, en tout cas, rien à dire. Kitoko wapi, news de kin, Kitoko wapi avec Betty Masengu. Nena lobaki que to yambeli bino muto ambuji, liboka lobi ba kreze belé. Bete so cri anglais. Donc bana poto ba les États-Unis boyoki quoi. Donc rien à dire quoi. Ils répondent en CP Sabino. Ya Edith Lufungula, depuis Paris. Il y a Edith Lufungula to peso mbote, oui. Bana poto na yebi ke Gloria Weloli azotala ngai tozali wana toza penda ke non pona maison mère banimateur tozali boroyoka ba ya lobebe pe bazali lobe honorable ngana benga ke mingi ya lobebe toza wana na ba Diego Kao toza wana do banimateur bazali penda toro sangana penda pona album aturo yo to la kisa capacité na biso ebile wa de la forêt azalaka patron ya motema monene akotika penda temps to s'inspirer biso tout mata décrit trois cripo ba tout bazana posa na biso nyonso na pesi banimateur na biso mbote ya lobebe na pesi honorable lobe son pota mama Mélanie mulaba weloli na pesi pembote na bosanité Diego Kao azali wana banimateur na biso pe ya sika babwaki na petite quartier bomonaki bango tokosangana toujours na pesi bango tumbote vraiment ba collègue na ngai toza penda bien au gars complet. Voilà, en tout cas, maison mère est au grand complet, bana poto, donc ben inquiétude des alatés pour vos autres albums, ingeta flèche ingeta au libo kabiba krieze belé, car pour la recépeli sabino, mais na habité na kata maison mère lelo bozana studio mais ba difficulté ni beaucoup tanango pour tissu ko album ezo bimana mute na habité eza ba difficulté nini ou bien karabino moko ne bozo tarder ango ou bien eza na mo biloko moko mike oyo tissu ko na facilité. Non, album déjà ezali presque à la fin na yebi ke Héritier Watanabe papa na Richana azo ayebi bien ke ba makamu na bango tout ba chanson tout basilisaki déjà et tigala ikaka ba finissage ba biloko mike na ba ope ba uti ko ya sika fo ba kotsa pe ba biloko na yebi ke bana poto bozaka informer na makambo tout zamba ezalaka wana na ezana ba programme na biso nyonso ba makambo ndenge kendelaka boyebi album eza déjà na suka et tigala ikaka biso to sala ba animation to clôturer pour kalaté ano aussi la té album fait bimanango album bimanango kalaté vraiment. Voilà, en tout cas, merci beaucoup na Liboka, surtout na ndenge toye ko lana yo penza bisiko bomba maki. Voilà. Talaka ka eloko bosali. En tout cas, ebele bazo lukanga bazo monanga te mais bino penda boye nazaki na choite ne biga dete kimpuyi. Ye mutali boso mutakotala. Pour communiquer. PC Mbote ADT à Kimpuyi depuis les États-Unis donc Bambote na yangwana de la part à Betty Masengu de la part surtout paye émission news de Kin papa Dave Mubama kuna la caméra donc PC Bambote belé na habité toujours kende toujours
na malembe na émission na biso lelo na kati ya musique congolaise pour balobi que bino ba artiste surtout ba animateur ba créer bozo boaka na invité so bozo somba so ba inspiration na bino vraiment pour ba créer so tout na moi mingi omona liboko boa ki crie et que tout en a peine à crier et boire à maki na wenge BCBG ou bien pas au Kofi Olomide. Est-ce que bo somba ba crier bo zora penza tant penza yo moko penza o créer ba cri na ou bien ka ba petit bo travailler na ba on ba mimela bino ba cri wana aya pesio ake pa pesa animateur ya Kofi Olomide. Non moni penza po na ngai ba cri penza ngana na bandi penda ko somba ba cri te ngana zana no fresh ngamo na sala ba cri ngamo na sala ba cri ndanga par rapport bon moni tant on a yaki wenge za nzete c'est-à-dire tant on a tali na monique comme neti batu baleli ba les rois de la forêt boy na tana bi non wenge za nzete we raza musisa hein linda mundele mama na shilo ayebi tant on a fandi pena bo na boule na bi non mama na mervedi wenge za nzete we raza musisa pour lelo talakaka ba départ we salama depuis salama les rois de la forêt azaka na kata orchestre na ye donc nazana mata penza te ya luka bakri et pour ngana tout na jamais net bakri on a boa ke bino na tuni bino bakeso boko yo kango te na animateur moko net mbaba bakri net babiloko na so beta net exaucé gladi exaucé États-Unis bana yangiama na lelio bru Abisio, bisakata, aisilo, exaucé gladi, yaya, yoga, mama, umbuka, loye tu somba, swengel, loye tu sanga, swengel, loye tu mvanganai, bamizi se bonso, umbuka, loye tu somba, do wane zaba krimo konga mo na sala kango par rapport. Tu bete le faire ma boko la kisa. Et là c'est vraiment de quoi tu es capable. Mais ben inspiration ya mutu ambuji liboka et utara wapi. Pour ba krio no ye bate ba krio yo. Eso uta wapi? E uta wapi ba krio nyonso. Alain Ololi papa français wana zapenda père to fanda na poto sala ba animation. Yende azala penda ve nanga na zala na ye ye mutakota kalel mususu na ko bimisa ide moko boya lo bité bakisa boy sala moi boy mais que bato ba ko tekela ngai jamais d'inspiration ngamo mutu na sa mais na zana temps na ignore penda bato bateka ba crité na yebi ki eza na ngonga oyo ngabe na kokoma ke boya pe bo bakisa ngai eza ndengo wana mais siko nano yomo tika babiloko eza neti ba ona tuni bino no bi mokongo na libumu nini ezaka munene mukole ko bima bana poto eza dégâts ba chéri toi poto na lela bino fa voilà na lela bino linga opesa bango avant goût hein toyebi ke baoyiba mais moi mukie kaka po bayiba te quoi po bana poto déjà bazora déjà elengi wana ya ezui flèche ingeta o déjà kala te zobima legela ibantu ngamuni makenga kuchibangisi lunga muni makenga legela ibantu ngimuna masanka mama umbuka lai tu sombai lai tu ikilai beti masikini loye tu sombai do wane zaka mukepo bayoka bana beti masengu voilà masengu muka shimutoka voilà en tout cas tozo continuer toujours na liboka muto ambuji animateur ya Weranson Igwe de la Forêt oyo azoloba na émission na biso news de Kenya lelo mais ezane loko mususu oyo nouvelle panzana ka fort hein muto ambuji balobi yo obwaka ndenge moko na Bill Clinton na ebite tango kota kino maison mère hein bazwa ki on a caché à Bill Clinton pour le roi yo pe muluba et puis na ndengo bana obwaka kaka na ba criminel ya baluba na chiluba plutôt non bon moni maison mère ezali orchestre munene maison mère tant on a kota ki yango ba vivacité na wana pesa le roi net ya Bill oui omoni eza musique toujours wenge eza bongo wenge ezali orchestre ya vitesse outi na yemoko le roi de la forêt yende muto alakisaki bana wana bayaya ti ya kokoma na biso famille nyonso ezaka na mikolo na baleki na eza pena na ndenge ya mabete en tout cas ngai penda na maison mère naza onde bana poto naza na démission na eko sangisa yango boki naza na crime moko nazo boka loi tu sombai loi tu sangai
kwambilanga na mutu di kimbu muntu kufato babelebela mwana muntu weranson wamufa wa teleja, c'est-à-dire naye ko sangisa naye ko telemisa animation. Donc ezate ke opona mutu pona te ezane ngwana te. Voilà. Mais na kati ya la zamba playa zaki totala ngola ba image cri moko Bill Clinton abwakaki cri wana ba benga ba animateur ba lobeso ba benga ba Diego ba benga ba animateur ebele na maison mère penza ba koka cri wana te metant encore wera nsongo de la forêt bengi mutu ambuji betaka cri wana danger na ebite zongi sebso na ba cri wana nan bana poto nanu zongi sa bango na cri wana nan baba mwenu balunda gabena kwenda nabo baganjisha chula kumatamba chela mani muditanu meme kufa mudisa mbombo kunjikabo dialubingu meme kubajani ngenda tunkwe bana bonso kumabondo bo wa mai mutu ambuzi wenda udanse kacha ngenda kubena nsika badia bibota bimansha bizubwe Timalambe voilà Timalamba tidini puissance bolo taka kumalandre over bantu bonso bakadaye bamitunga bakasote panda bizako voilà en tout cas bravo applaudissez très fort pour l'animateur, un grand animateur de Weransoing de la forêt Mutu Ambuji boyoki wana kriwa na penza bujaki obila betaki me ba animateur musu bakokaki yango te me yo kokaki yango ndenge nini non moni ba Maya Bill Clinton wana ezali ba collègue na ngai bazali na bango omoni yalo bébé azali grand animateur mais sengaki toujours que omoni ba cri mususu ezalaka moi tonalité quoi sengaka penda mo eloko wana mais na ndenge ya maloba zane nango mais zo senga ke kutulukungu il faut moi bana poto vous comprendre ezo senga moi systématique wana faut za la po et ça la moi bokati penza ya bomboka penza muto pa ebi chiluba quoi wana faut za la faut pesa mwanzela mais maloba ezalaki nango yango bomonaki na yaki pona lakisa toujours que mais ezali na ndenge ya mabete ke lingolo bateke eza bongo. Ok, voilà. Merci beaucoup. Mais et là, on sous pe nouvelle oyo tozo kaezo eza ko panzana partout dans le monde entier, même Anakin bana poto partout, bozo ka que Bill Clinton azo boaka na flèche ingeta ezui na ebité. Eza ndenge ni mais kana ko pese la bana poto. En tout cas bana poto bazo talanga na minute on ebi ke mission tout le monde. Ezali mission liboso na sali. Voilà. Na ebi ke bato bakokaba libo non. Na ebi ke mutu wa mbuji ndenge naza boye nazaka na usiki nanga moko na yebi bien ke eza bongo bo banga te eza bongo tozo banga te ye moko asengaki na papa na yebi so tout toza bana eza ondie lelo mutu wa mbuji nga pe na koli lelo na komite na sala pe mwa faye na sengi ke no fona zonga pere moko na chambre ezali eza mabete mais eza na ndenge te ya polémique po liboka kokoka te mais wana pende etaleli te wana etaleli papa ye moko nde mutu akoyeba ndeni ya kojuge makambo wana biso toza bana voilà wana ozande nini Bill Clinton akobwaka mutu ambuji pe abwaki honorable ya lo bebe pe abwaki Diego pe abwaki ube ndenge ou bien ezakaka nzembo moko kaka Bill na Weranson na ebite. Oui, on a lobby toujours que wana papa ye moko ça dépend de kana Weranson ye moko exaucé papa na gladi exaucé aux États-Unis nazolela nazolela aux États-Unis vraiment et si kaza na pese mbote bana mokonzi papa ye moko muta yebi ndeni ya kosala ngana yebi penza te maman Sylvie Mapata maman Pasteur maman asambela ka pona biso bana vraiment papa ye moko muta yebi ndeni ya kosala biso to yebi te biso to kosela kaka ba pesika. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup. Mais les kamusus oba na poto ba teleme la rabino vraiment makasi oyo lelo ba lobi que bokoko kebeta sou na poto kunate ba na poto ba combattant surtout. En présent la ba na poto mususu pe ba zara ba soif na bino surtout net liboka boye ba cri ozo beta boye fo ba yoka ngo pe en live na ba spectacle minene ba concert boke no beta kuna la poto mais ba combattant ba loba ki boko ko kende ko beta te. Peut-être oza na liloba ko loba na ba combattant en tout cas vraiment bana poto wana pena na longoli na maneti pona loba penza omoni vraiment tozali biso tout toza bandeko tozali bandeko lelo soki lobi penza ke ndenge loba maka penza ke lelo penza ke
po moni na kini ndenge tozalaka boye Kishasa esangisa ba ekole ebele ndenge tolobaka na lycée c'est que soki esengi ke non mwana na mwana azonga pe na mboka na bango ndenge ezalaka ke no tozonga non pe na bamboka omona penda ke no nazoki pe na Kasai batu pe ba Kongo ba ke pe nanu mutu pe ya Lubumbashi tozongi nanu eza ndenge wana mais toza vraiment famille yango moni lelo liboka bana poto bomoni lelo ke naza na kata concentration nasa pena na kata concentration pourquoi parce que biso toye na moment moko boye toye ko kuta mbutu ezali en tout cas ça la passe neti liboka botango na yaki moto na yaki nango il faut na yambala moko na poto bana poto ba mona ngai na sepelisa bino pona yeba musique ememanga na dimension ya vitesse ndenge vitesse ezali mais vitesse ezali susu ndenge wana tse bana poto vitesse on est nango elemi pourquoi parce que makambo komi kilikili musique na biso e komi penda e komi lata chasser moko boye e komi neti donc costume ya taille nango te tozali bandeko toyebi ke erreur nyonso ezalaka mabe ezalaka il faut que problème nyonso ezalaka toujours na solution babongisaka babongisaka c'est tout ça la biso pasi na moment baliboka toye mutu ambuji pena na ye pena na moto moko boye mais bakaka wana ezo freiner ezo sala biso penza ke tout ce monde on dirait qu'est-ce qu'il ne voit pas kaka na moment biso baliboka toye na ba krito tel misai comme susu boye et vraiment yango bomoni be émission na bakini tozo sala te pourquoi to fandi tozo tala ke eza nini en tout cas bana poto eza pasi il faut me kolimbisa po lelo biso pe ba venir na biso tala kaka liboka toye toza ba animateur asika surtout bo kene pe kuna pe bo beta ba zenith bo sepelisa bango bana poto voilà eza ndenge wana photo beta pe to mona pe to kota na ba salle wana to beta pe to mona pe bino ndenge ezalaka ke liboka pe na kutani pe na bato poto ba kombata pe na moni pe na fani pe na bino na zoyo ka masolo na bino kwa keli bango pe cri bino na moni pe makambo eza kuna inspirer lisusu ngai pona yesu na biloko makasi en tout cas bana poto eza pasi surtout na biso bato toyesika tozotala ozomona tozoregrete tozomona ke eza nini me nayebi ke nzambe akosala susi oyo bino boza nango nzambe asala mokili akokokisa yango mpo mitema na bino ekita efongola parce que biso toza susu na eloko akoloba te la voix des peuples c'est la voix de Dieu bino ndenge boza boye oyo nyonso bino bokolinga yango wana ekokokisa manzambe pe azosala na makanzo bino boza nango en tout cas vraiment naza na eloko mosusu akoloba te na sengi toujours bana poto vraiment bokoka kolimbisa biso bolimbisa biso vraiment surtout biso bana ozo comprendre biso bana toye photo toye na moto moko boye mais toza na tuba tala kaka ndenge sali biso voilà en tout cas ba moto ezo senga bo mu pepepe ya ba nord ya ba kuna pe kaka ba mikili quoi voilà merci beaucoup bana poto boki message mutu ambuji alobi bomeka ozonsa motema sima ba artiste bazongela kobeta kuna pour la kosepesa bino posa na bino nzambe na likolo akoyoka yango po biso pe ba congolais toza na besoin mboka na biso ezala bien nde bino bolingi kuna biso pe auto lingi ezala bongo voilà boyoki message na ye et kota pensa na mitema na bino mais numéro lisusu ya contact na yo numéro bande nango lisusu pona bana poto ba benga bobeta masolo nde ezala surtout na ndenge boza na studio olingi babwaka yo na kati ya Flèche Ingeta donc olingi mutu ambushi penda buaka yo crier kanga monde obengi kana numéro bobenga betima 5 po bato beba benga kaka na numéro na ngai émission numéro na nga na pesa kabino po mo ba conseil ba soutien na bino pe moi western et ça la bien donc olingi peto ya mbelo musicien ni bien comédien ni nde na pesa kabino numéro na nga mais so na yambi invité bobenga ka invité ye moko bo solo la na ye numéro ya contact o bandelango lisusu oui numéro toujours nde na lobaki 00243 89 58 59 224 00243 89 58 59 224 numéro nanga penda yango wana ba fanatique nanga tu o bazotala na kata poto na ngola partout vraiment babenga ngai et surtout pona libanga baye bazana posa Flèche Ingeta yango yo bobenga ngai tanka bozotala émission en tout cas ba vrai chéri tout ba vrai Joe bana poto na lela bino fort bobenga pende belé poto ye bande to solo les na masolo mosusu pe ndenga kutulu kungu wana moye to lobela ngo boyezati wana to ye bande ni ezane wana en tout cas alors programme ya Wenge Maison Mère ndenge ni pona ano 2014 oui c'est vrai boza na studio bo préparer Ingeta ezui mais à part Ingeta na ebité programme na biso ezaka ke toza na kata studio album ezoya
à part ça ba programme sous piroger bato bapandisa ngwa maison mère mwana mboka arope c'est la pesela borotala ndeni ni ozala mais nga na ebika ke chaque mardi mercredi jeudi bana poto tozaka na kata répétition et les kakakutu trésor lumière na zamba zamba botalaka boyebi ba programme wana ndenge ezali à part ça tozana kata studio tozo préparer album boyebi toujours donc programme nous songa na ba concert belé zoya donc boza ko sepela. Voilà. Alors pour na ba fan na yo a poto oyo penza ba sepela na yo bazela nini obi ke ba crier belé mais à part wana obombe bango nini ou bien okoko pesa bango message nini oyo penza ekoko calmer bango au pied bango ce numéro na ya contact pour yango déjà vraiment très important bien moyen nini obakoki kozwa facilement. Non, numéro toujours na pesi bana poto il faut bobenga pona ba conseil bobenga pona ko encourager ngai surtout na ba soutien nazana posa soutien makasi parce que botala kaka mbutu makambo ndenge ezali mais nebi ke ba soutien na bino ekopesa nga makasi pona travail sur makasi babiloko bozio ya sika na beteli bino na ebi ke yango ndeko ya na kata album apa tango flashing ete ko bima ndeto ko yeba ne to kanose ba programme soso ekoya mais en attendant flashing etanano ezui neng toujours nazo boaka satellite flash pamba bakanisi tokangi bango photo bru tala baba dami click bakanisi photo cha donc wana ezalaki satellite ezaneti flash pamba ya photo sikonde flash ingeta wana tango ezo penda wana ndeko zala matata bana poto wana ndeko zala penda matata makasi joliniwa Pedro Casador Levé Kaonga Levé Soso na peso mbote siko zali vraiment Papi Musabu Mathieu de Paris Bolingo balobi bana balemboli liboka bayoki bilengi soye turoyo borobina cri anglais swengel borosel mukabi. En tout cas merci beaucoup mais torozong sabino lisusu na satellite single openza oyo et kangaki monde entier bana poto rien à dire rien à commenter là-dessus openza mutu ambouji a betela kibino liboka nanga ba mama batuta kapondu. Voilà. Suivons les images, suivons juste l'extrait de cette chanson. Donc, juste car extrait, on a placé au Penza, Moutou Ambouji, à Boarakili Boka. Et on va se retrouver juste après pour la suite de cette émission avec l'animateur Moutou Ambouji Liboka. Voilà, c'est parti. News de Kin avec Betty Masengo toujours. Nabokasité Ayemoko, l'ingénieur Raf Ngindou depuis les États-Unis. Merci boss. Et déjà, tozo kenemale me na suka émission na biso wana extrait wana ezali pona ko CP Sabino ba fan na biso ya Londres, ba fan ya émission Oyo, ya Paris, ya Edith Lufungula, Juvency Luswama, nazo zela rati lelo. Pourquoi pas na Gisha mwana mokonzi na Hollande. Bo c'est belé bo bengara bo barato boara bino émission pour bolanda rabiso trop. Pourquoi pas ba fan ya Suisse, boza est belé tellement donc monde entier mobimba bolanda émission na Angola partout et topesi bino ba merci et belé extrait wana c'était pour votre plaisir et j'ose croire que cet extrait vous a plu et déjà nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec un grand animateur donc rien à dire bon moni de quoi il est capable l'animateur Moutou Ambouji ya Weranson Igue de la Forêt et to komi déjà na suka mais to kozongela e apesa numéro na lisusu ya contact pona bino karabana poto pona bino ba fano bolingaka babwaka bino na album bolingi babwaka bino na album ezui et surtout olingi abwako na cri pour alobi ke azana ba cri belé ba surprise eze belé o bengi na numéro na e voilà to komi na suka déjà Moutou Ambouji merci lisusu na ndenge on dit invitation na biso émission eza pona bino mais liloba na ya suka merci yo nga mutu na ko remercier ndenge pendo yo koluka po belé bazo mona te mais yo sali quand même makasi po bana poto batongisa ki mingi yango moni vraiment nga mutu na remercier vraiment.
vraiment. Voilà, en tout cas, merci. C'est qu'après, on s'est fait ça. Bana poto, botungisa ki, bozomo na libokate, yango to yambela ki binoye. Lilo basuka na émission na biso ya lelo. Je pense bien prochainement te revoir. Ce qui ingeta, ezu e bimi, on a l'air ba crier, on a reboire et bouger monde entier te revoir lisusu pour te beta masolo, mususu ya sika. Mais pour na lelo, lilo ba yasuka, et puis na tike li autant, ba salutation na yo, bande lisusu numéro na yo, pour na bana poto, ba benga yo, bo beta masolo. Voilà. Wengeza nzete weraza mosisa wengeza nzete aigwe makase kauke kwei weraza musisa etape kauke bukani igwaza musisa bande kombumete litolie wera tikali musisa liboka ya pondu mutute yambika liboka yangu beba na balembo liboka bayoki bilengi bu liboka nanga libo elengi bamama batuta pondu epise na kata liboka ya soye ndembie tuta makata solo chana pondu na liboka nanga libo bamama batuta baepise na kati ya liboka makemba batutaka na kati ya libo so bana poto na leli po na bino na kati ya émission yo. Voilà. Vraiment en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Na bandi to comme na souke émission na pesi mbote. Na pesi penda mbote na bana to poto surtout na boss les boss Raf Ngindu papa vraiment moi na loliboka nazo de la soutien toujours soutien album ezoya Flashing Geta na lingina mona penza émission et la gisanga penda ke bana poto batali il faut na sentir bino bana poto en tout cas na pesi mbote na ba chéri to poto ba Loris la congolaise ba Nelly Bomei ba momi tout ya poto vraiment na pesi bino mbote ma Loris la congolaise ba vrai Mimi Chikeva ba vrai jo tout a poto vraiment liboka na lingi bino boza penze belé moi ko tanga penda bino ezate vraiment mais na yebi bien que Pacho Panda na yebi ke boze belé na pesi bino ba mbote na zalia wa ndeng nazo si émission na ke sous concentration makasi na ke ko concentrer penda pour album pour na bino tout bo sepela na ba crio na oboke la bino tout na 4 album ba série toi poto na pesi bino mbote Hollande partout Bruxelles partout vraiment États-Unis ADT ya Kimpui papa nan na bandi émission na kinité o ezali demande à poto yango omoni na intervenir pour na toujours ko sepelisa ba fanatique na biso tout o surtout bazo ko soutenir maison mère ya les rois de la forêt na ba fanatique tout ba soutenir nga vraiment en tout cas na pesi mbote na ba fanatique tout na Rosela Penza numéro na pesaki na ndelango lisusu 00243 89 58 59 224 numéro na penda yango wana bana poto 243 89 58 59 224 bobenga nga penza en tout cas na ezana pour ça to solo na bino na yeba pe besoin na bino ezanini na sala nini bolingi nini na kenenengi nini na koti ba Facebook te pona bata ma pona bino mo boyebi mais numéro yango wana bobenga na yeba ndeni to sala en tout cas au revoir na pesi ba tutumbo te na remercie vraiment pour l'émission na yo merci na administration sur maison mère na patron na biso le roi de la forêt. Bisous, ciao. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était l'artiste, donc l'animateur, Awera Soigwe de la forêt, Moutou Ambouji, Liboka, Oyopenza, to iluki, to fouye, bana poto, bana to bande o lukae, bana to lelo, to zue karapona, ko sepe sabino da lobi ke émission li boso asali karana. Congo Promo TV na émission News de Kin avec Betty Masengu karapona ko CPC no pona na bandi be émission ana kinte mais abeta na album de borozwazoa na be émission belé mais sikoyo bana poto numéro na ye ngamu na o rappeler binongo lisusu 00243 89 58 59 224 ah wana sa numéro na yeso bo bengi borozwaye moko borobeta masolo linga na flèche ingeta ezui borobeta masolo kitoko na elengi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission News de Kin avec moi Betty Masengu, votre présentatrice préférée. En tout cas, je vous aime beaucoup. Ma fan émission News de Kin de
partout, hein, partout dans le monde entier. Nga Betty Masengo na linga bino mingi. Voilà, to yambela ki bino car na suite à vos demandes hein, pour bo bengara trop ya Betty Masengo liboka mutu ambuja zo mona na te ya to yamba ki voilà boyo ki ndenga lobby apesi numéro na e à contact bo benga bo solo nae et numéro ya émission o échanger tezara 00 243 89 95 32 048. Je réponds pour la meilleure audition 00 243 code Nabiswa Kina 89 95 32 048. On a sur Bengi Borozwa Ngamoro Betty Masengo comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup à Papa Dave Moubama. Merci pour les images. Merci beaucoup à celui qu'on appelle l'ingénieur Raf Ngindou depuis les États-Unis, notre boss. Merci beaucoup. Merci à Timothée Piana, Serge, Christian Bouy. Bah, salutations à eux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à ma famille, Maman Katiba Kissa, Maman mon chéri. Merci à ma belle-sœur, Tantine Louise Mukoso, Tantine Sandrine Kiboué depuis les États-Unis. Pourquoi pas na tonton Fabrice Kiboué depuis Canada. En tout cas, merci pour vos belle Bolandara News de Kin, Bolingara News de Kin avec Betty Masengo. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine occasion. Voilà. Prenez bien soin de vous. Au revoir. À plus. Bye bye.